Et le 3 septembre, Karine Mokonzi azobala. Le 3 septembre, et tu as combien? 2 mois. 2 mois ou bien 1 mois d'andam. 1 mois d'andam, pourquoi? Et le 3 septembre, on m'a dit pour toi, juillet, non? Que ce soit août, septembre. Oui, et c'est 1 mois, là, quelques jours. Au moins 6 semaines. La baronne Karine Mokonzi, mariage coutumier. Autant on a zolo ba Karine Mokonzi azobala. Azobala penza dans mariage à Bali. Les bala penza makambo sili abopia. Mais le kola, tout ça na mokile. Bozela mariage mosos. Mais oyoyo ikozala le 3 septembre. Yango wana penza mariage ya solo. Véritable mariage, un point, un trait. Koleka nyonso na oye koya sima. Na oye ya kiliboso. Et tigalika 3 semaines. Amama. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Pote barando na barandonete. Pote batoyo balingaka rando. Na ba oyo balingaka rando te. Pote ba jeune garçon na ba jeune fille. Pote bana mike na ba bébé. Pote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabo. Bandeko Karine Mokonzi na papa Eka. Karine Mokonzi azana mobali Eka azali na baligné ya mibali oya malamu pe ya bien. Aza parfaite. Karine pa yebike abali mobali aza parfaite. Po bakoma pe na le 3 septembre banda babandaki baza pe na ba problème bakita mata. Mais Karine Mokonzi ayebi yewana oyalingi bakende tina mariage. Eka père ba petit ayebi Karine Mokonzi yewana oyalingi bakende tina mariage le 3 septembre. Bandeko tozobengango mariage coutumier. Parce que ba misusu tozoboule mariage religieux lisusu. Mais wana eza ba kombo pona kobakisa makambo. Mais mariage libala ya solo yango oyo. Mariage coutumier. Un point, un trait. Yango bomonaka bato belé basukaka na mariage coutumier parce que réellement mariage ya suka ezali coutumier. Mariage ya suka ezali religieux te. Ezali pe ya l'état te. Bawana ezali ba mariage symbolique. Comme na sambelaka, alors mariage nangai ekende pe l'église ba pambolango ezala béni. Mais la kisite eleki mariage coutumier. Pour mariage coutumier ezape béni na likolo pe na se. Po ezali mariage ya solo ekangisi bino esangisi. Mariage ya l'état ezali pe ba symbole pe ba citoyenneté ya ki responsabilité na niveau l'état na niveau
société na niveau pays oyo ozali yango wana mariage civil ya l'État ezalaka po akoko gérer couple na bino en cas de séparation, en cas de makambo mosusu oyo kaka l'État a protégé na couple marié makambo mabe kaka te mena makambo ya malamu pe mais tango pe obalani na coutumier ata l'État azozwa yo ozali boza ba marié te mais tango bazozwa bino ba compagnon. Donc la baronne tango abalani na papa eka mariage coutumier soki balobi mariage ya l'État na religieux tosalango après 10 ans alors mariage coutumier par l'État a reçu na valeur toujours comme ba marié ya ba marié te mais bakoza na avantage makambo ebele et kokani kaka na ba couple marié parce que babando benga e compagnon ya papa eka compagnon ya Karine Mokonzi la baronne donc ezali compagnie mutu azo compagnie na bilanga te mais bazali ndako moko mwasi na mobali bazo benga bango ba compagnon parce que basala mariage c'est vérité c'est koyo na biso pe na moto nyonso na mokili même mundele tango bosala mariage coutumier ba mariage ya famille po ba mindele basalaka pe mariage coutumier yango basangisaka yango na civil mais soki balobi tosalaka coutumier pamba en tout cas bango bakoconsidéra kaka mariage soki pe bosali na bino mariage te bovandaka ndako moko bakoconsidéra pe kaka libala kaka nde na ndenga l'État bapronosaka yango différent na kanisa na bamboka ebele na Congo na Amérique latine babisika ebele na ba Brésil bato ebele babengaka bango même na ba bureau à l'État ba couple mais légalement babalana te l'État na mibeko ne ayebi tike ba marié mais ti ba côté musu ba yaka soka bango kaka ba marié yango wana dans quelques semaines Karine Mokonzi azosala mariage final mariage ya munene coutumier soki civil ekoleka na munene na fête mais na ndenga kobalana o babengi libala ya munene nde yangoyo soki religieux ekoleka na fête ya munene koleka oyo problème eza te mais oyo nde libala papa eka ti lelo alakisi basigne ebele ke azali mobali oyo abongi na la baronne liboso ye moko la baronne amoni yango na biso pe tozomona Karine Mokonzi alakisi oyo ye mobali ezali eka azali spécial azali na oyo mibali ebele baza nango te la baronne amoni yango mpa na ye mpe adaccord ndenge baza wana lokola mpe bayebana kala bamonana banda bomwana lelo oyo balingani balatisi bapete na loboko le 3 septembre mariage coutumier en tout cas rien à dire kaka a félicité mpe tozokipe mpe babolingo oyo ya biso tomeka kotala tomeka komema ngo ndenge tolingi tomema pamba te oyo ya Karine Mokonzi na papa eka Evi Kikuli bazali sur le bon bazali na nzela oyo ya kitoko
bazali komema makambo na ndenge ya bien. Tozo monango, tozo tala pe tozo ndima yango. Yango bazozo bazana ba crise. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.